olingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Toujours, toujours continuer, toujours, toujours, on a 4 il y a 51 toujours, toujours continuer. À bientôt là, des autres déjà mais pour l'instant, tous on a les notables de Lingwala. Papa ya Lingwala, tous on a bango. Bonjour papa. Bonjour. Tu continues on a 4 51, beaucoup de sa population est à la bino nini. Bon, tu es pour la levée du corps, il y a Moninga Rabiso. Pour la levée du corps, il y a Moninga na bino, Papa Lutumba Simaro. Papa Lutumba Simaro a représenté nini pour na bino. Bon, nakolo makambo mingi. Oui. Makambo mingi, moya ko énumérer yango moko ezate po eleki. Atiki makambo ebele. Est-ce que vous avez souvenir ya malamu pour na Papa Lutumba Simaro? Bon, azaki vieux nangai, azaki na respect na batu basu, eza na mwana moke, eza mokolo, azaki na respect mingi pour na biso. Papa Lutumba, le poète Simaro Lutumba, est-ce que, étant que Moninga et Papa Lutumba Simaro, est-ce que parmi Babiloko Oya Baneko composé, aux aranalités à Morote Oyo, aux Alana Mwanze Monemo Boasala, Oyo Lingango Mingi Tama Koufi, aux Alagi Soza, problème, Nzemwane Zo marqué, au gros, ça a une idée à ta chanson montée à Lutumba Simaro. Belé à Pessa, Nakati Nzemone Mosusu. Omoni ndenge tolati tolati ndenge ye alobaka na nzembo na mosusu kolata lipapa na kaki ndenge omoni tolati toza na mapapa na kaki kolata kaki na lipapa yango wana tolati lokola ayimbaka na nzembo na biso banso soki otali tolati mapapa na bakaki bapère balati lipapa nakaki o les potes Lutumba Simaro alobaki donc papa za pemeni pe aza liloba oloba papa oko bakisa nini nga obakisa oyo eza jour toye ko retirer corps ya vie na biso Lutumba omoni sikoyo eloko etikali kaka tokosenga ndenge toyali awa esalama na ndenge moko ya malamu. Donc, ndenge toye, ndenge pe tozonga problème moko te ezala. Alors, tokosenga lisusu na biso ba membre oya mito de Lingwala. Toko continuer matanga ti mokolo ya enterrement na ye, ti le 5, dimanche le 5. Ah oui, merci beaucoup. Papa aussi Kolobalobi, vraiment, ils bien. Pour ça, bango ezali makambu ndenge bandi bien ezala malamu ti nasuka donc voilà quoi. Tomoni lelo awa na kati ya matanga ya Papa Lutumba Simaro, okoloba nini? Tozana liloba moko mibale te, liloba eza kaka moko. Tokufeli ya mukete. Tokufeli penande biso tolobaka biso bana kini tokufeli ya gayar. Tokufeli baoba. Nde esengo na biso ezali ndenge balobaka soki omoni moninga za kolela, oni ko consoler ye lela na ye. Ndenge bandeko baye ebele, biso en particulier bana Lingwala oyo papa tozali kufana na ye elongo moko, tozana eloko koloba te. Ye azaki mutu azaki na bondimi. Ayebaka Nzambe. Esika ya zali, prière na biso ezali kaka ke papa ya kuna na likolo alengela ye esika malamu. Po oya sali na mokili eza ya minene. Lutumba lelo azali babengaka lelo ba star planétaire. Po musique ya Lutumba ta na Australie na États-Unis ko kende ho ka sangwa musique ya Lutumba. Tozali komilengela po to yamba nzoto ya Kondo Lutumba Simaro Masi ya poète na kati ya komi na Lingwala epai ya fandaki. Banda bimaki na ndako. Papa na nazongi na ndako te.
akendaki na mikili po akende kozwa mwa basoin tozalaki na elikya ke papa akozonga lelo papa azongeli biso na kati ya cercueil nde eloko tozali d'abord kozela to ya kozwa nzoto ya Kondo Lutumba Simaro tozonga nano na ndako esika abimaki po akende kosesoigne tose recueillir tolela po papa apesaka biso message moko ya munene tango baceremonie ya papa oyo baza kosalema atunaki alobaki na nga alobi bomoni ndenge bana matonge baleli papa oyo bino bana lingwala oyo bino bana lingwala tango ekoya bokosala ndenge yango moi bana lingwala batelemi ndenge totelemi bo c'est parce que okoki ekoti bosi bomona musicien alata nombre ba modèle à bikoti lokola papa Lutumba akotisa ekoti oyo à la mode yango moni ba notable nyonso na ba bilenge ebele balati likambo akaki na lipapa papa Lutumba ayemba yango ayemba ebele testament papa Lutumba komaka yango il y a plus de 40 ans abandi d'abord alobi ke soso ekolela sima mwa ngonga tongo ekotana tongo etani eza ndeko ya makambo basusu na mawa basusu na bisengo oyo ya biso lelo ezali mawa abakisi alobi mokona okufa kake kobeta oyo ayokaki kake te nani même tango ebembe na ye avion eza koatterrir na aéroport ya Njili kake ezobeta kaka na même nzembo alobi na mesana kolata kaki na lipapa mpo nayebi ke mokolo tokendaka na dra ya pembe tolandi kaka maloba banda na ebandeli ntina awa na moto na nga bokamata bosala monument nyonso wana bomoni ezali testament ya papa toexécuta yango papa parce que aza prophète oyo nyonso ye alobaki esalami ka ndenge alobelaki yango. Liloba na biso na famille ndenge moko papa Lutumba azaki papa ya bana ebele papa ya bakoko ebele ya solo tozala bandeko na biso tolobi ke bana na ye oyo aboti na makila mande oyo ya makila biso nyonso na oyo ya makila tozali esika moko lokola bana papa Lutumba nyonso tozosala se ke baobseka papa Lutumba eleka na ndenge elongo bani eleka na dignité nyonso nde eloko ya monene eleki yango wana mosusu eza te ngane na remercier bino mingi nalingi nanga mot de passe pona bandako na bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ote balani, oui, madame, on a émission